Banakin au champion peuple ndeka tolobagi. La révolution c'est maintenant. Togotika souté. Na una détermination à Corneille Nanga. Pour Monisogi Congo. Et comme il y a balou bawani mabe. Congo toana ba école belé na kata mboka na biso. Biso nyoso photo to jouir na bonheur ya mboka na biso. Ezaka te mutu moko jouisseur na kata Congo mabe. Yango moni basali tout. Babimisi politicien na biso ya bangwana o bakanga na boloko poye mutabimisaka komba jouisseur anatina otanga komboneti mais mingi eza to déterminé pour na Corneille Nanga azo avancer kalaté to comme na ville à Kinshasa autant que na président moko azo libololiser ba population congolaise wana ndeza mabe ngana loba nga yurika linga na ozonga susi mate ngana dernier Corneille Nanga derrière ba wala zalendo et derrière M23 to avancé to bangati o ba benyeli biso Afrique du Sud abata Afrique du Sud kutu ba raciste ba noir na bango ba boma ba noir baza exemplaire te Lolo Chilombo Bololé, alors que ben la Afrique du Sud, et puis Afrique du Sud, population d'Afrique du Sud, combien de Noirs, combien de Congolais. Mboka ba criminel, ba monde ba ya ba perception conseil à vie, to ba perception leçon. Bon mingi nga na lo baga yuriga lenga, bana kin merci ne boyo kinga, ne bolobi bo kena bino formation à guerre te. Tant président de la République Noya Bololé, Azuka Babololé na Babololé a Tcheli Bosso pouvoir naï. Ata na ba sport, ata ministre sport Bololé. Ocha batmo ba yebi na ba mamba sport te, ba sala pe sport te. Ata na boxe le loto to ba oto binza pile 3 millions pour organiser Jeux africains. Lui Bololé ya président ya fédération banda fédération boxe banda notre mona Bolola bongote. Un président de la fédération yemoro promoteur yemoro manager na mboka nini na poto omona président fédération alingi yemoro za la promoteur yemoro za la manager yemoro za la organisateur criminel lui batabo nzamba osunga fatite. Tant que président fédération criminelle, n'attend Kabila Boma batu belé azana makila batu nanzoto nae. C'est monsieur. Et on le longa na yo celui yo keba lui non général lui keba. Pour yo dans la Congo ça la ba crime o ba no grimacer batu. Ataba élection na nyonso. Oya sali ya président ya fédération congolaise de boxe asali sangoka na ba menace apesa ba $100 a menacer ba ona makasi pour ba voter lui vrai aventurier Tintin lui ya tout bang sa mutute o bang sa mutute pour congolais ya bisonyos de façon de Corneille Nanga ya Babylone na ba criminel yo il faut ba kango na Congo pour criminel général yo aux fédération boxe au kangi boxe au tribalisé boxe congolaise yo tout ça la ngana bunda tena gisasa na ya bolu yo alingi yimo wazala ka non na mona mutu azala le koso le roi général yo ti yimo walinga zala organisateur yimo walinga zala promoteur yimo walinga zala papa namboka morote président fédération yemora za la promoteur yemora linga zaka na ba sponsor nyos pour me la ba champagne muta soulard na ko mona te comment to ko cha muta soulard a diriger boxe congolaise mais mona chilumo muta ka ba kwiti toute façon ngana ebso général yo ngane na oti Paris to juda ba adresse ya banana yo au bazalaka aux alentours ya Paris ba def cité zoami ya tout
to kaso muta kufite o menacé mutute o mutu moko bomi mutu tindeli bango bakuluna nga yuri kalenga sina zui adresse abana o soyo bomi kuna biso pe to bomi koto po un moto comme mona binoko ba sentiment comme mona neti mboka wana posa général ale yomo président fédération o yo kalenga ko bondate yo ngala yo yebisa na vidéo oyo na zui déjà adresse ya bana na ye o bazalaka ndinga Paris non lo ba Paris te pour le bakayebi te mais ndinga ya Paris non na mona bololé a diriger ba boxer te yo Congo tozaka na chance te tuchaka ba bololé na pouvoir président de la fédération bololé président de la république bololé yango nanga alfoya cher Congolais il faut te payer ça Corneille nanga chance à quota faut arrêter de dire oh on a besoin de ci on a besoin de ça non souffrance c'est l'équipe pas c'est l'équipe ba ya ofinga ngo italinga tiata bo fini Corneille nanga alfoya boke guerre bo kufa bino nyonso bokende mutuko ta trahir tata botaye lelo bino nyonso bomira o Paul Kagame aza assassin aboma batu tata ya Félix Tshisekedi banda olobango tout le temps vine mobimba tina dernier souffle de vie na ye atikala olinga Paul Kagame te tout le ba pe vérité un mot congolais so yuri kalenga lo bon o yuro zo lo ba mabe mais Etienne Tshisekedi wa mulumba tika olinga Paul Kagame était Fachi Likola Lokosa Bokondi a trahir tata a trahir image ya tata na ye tout finae Fachi ape mosna lobi likatane tele makati tam soupa trahir tata na ye yango likate tele mate mais makambo ebela olobeza soutenir mingi ezaka ke ba congolais to yamba Corneille nanga après un nouveau souffle de vie, après une nouvelle ère. Moi, comme salité, ma boulot partout. Bango ba ose la ma boulot comme le roi libolo. Pour baba no bon sang. Mais moi, comme salité. Quand on est dans la politique, ok, quand on a boire sous salité dans nzelati. Ba oche la biso ba place ya ko recyclage à bas déchets pour nga yuri galenga na chance na solo na Corneille nanga azana mba projet bien pour nga tant na so bolola Fachi na chombo tant lina mouvera pesa nga numéro na e nga mona santa ke mutu moko bo etono vide ana projet moko te ya Congo désolé mais bini photo tant pour ba te Corneille nanga oya balina mouvera na boloko pour vous avoir complice ya kobebisa ya kobeba mboka nga déjà natanga comme lina mouvaro pas Corneille nanga na bi lina mouvaro boloko mtasimbi nzungo bakisi wana yende photo kange na batu basali ke Congo ezala mabe bongo po bakande zo mata po Congo lelo to comme na bakanda moko boye obina to ye champion peuple a bon négligé champion peuple les lorsque faut sentir que Corneille nanga a récupéré champion peuple abi champion toke tumba ponga mokala tepe na kota na Goma ba soda na mandoki ngamo na makofi monga ba beti lisa si soda pasuki mutu soda farbe singa na sisi na crochet de gauche pa na pasoli mutu pour kandeleki yoba congolais au nyonso ba ko s'engager kota Fachi kota beto ya bololé bo kufa le roi basoso botika Corneille nanga kota récupérer mabele apesa bonheur na bana Congo oyo ikalenga loba eti oya koyana ndinga buzoba bapesa bino formation combien de temps bolanda bemba te bolola bemba
biso tout tokomisa bolola bemba na bolola mama Eva Bazaiba bolie botondi j'espère onde Corneille nanga ya fin de règne na bino tout ngala isi Corneille nanga ngamona otangelo bakomba bato babolole ya ministre ya défense wana soki Mutamba boloko yo bana kisasa bozala calme Corneille nanga ya pona bonheur à Congo nde toyoka te ke o Corneille nanga ya koyiba rien po bango nyonso bayaka na barwande mais ntango ekomi ya tanga Corneille nanga ekomi osala bango pasi non Corneille nanga ye mpona Congo. Alors restons soudés, restons branchés. Bientôt Kinshasa, Corneille nanga arrive. Merci. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage.